Tour du monde et dino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens yanga motema na pesa Tour du monde et dino image yanga motema na pesa nanani Anise et dino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo yo Panja sango ya Congo et dino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yoko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 Panja sango ya Congo et dino image Panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout Panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond. Tour du monde edino image Panja sango bilili Yekola koloba vérité mama Pambo makiadi frankwa lobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Okoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi edino tour du monde Bakoli moi Panja sango bilili Mbote mingi na balandi ya www.panzasangoyacongo balobi autrement dit Panja sango bilili balobi eza na vitesse ya TGV nese bino 2016 bukolala alors edino image a continuer kosala mais na kosala bango bayibaka bino badongolo miso boko tia confusion na Panja sango ya Congo boko suka alors lelo nazana sengo mingi ya koyambela bino moto oyo bino bomona kaye moto pamba eloba papa chéri shibe mpiana omona ke moto pamba oto benga na kombo ya papa Eric lelo papa Eric azana makambo ya kosolola na micro ya Panja sango ya Congo alors lelo na sepeli koyamba ye na plateau na biso na musika avant la bande émission na ngai na pesa mbote na ngai na basungaka mingi mingi www.panzasangoyacongo na komona mama Irene Bengazi exotique oyo esimbi masolo na Essone soki na moni na mopandi na komona RM business ya Roger Mabwidi balobi grand frère propre musala kitoko alors Adrien Mukiadi na Bosaniote le full boss Ogi Champagne Switzerland Okuruze balobi yonde mokonzi ya Zurich alors masolo na ngai na okena mulaite kasi lelo bosepela papa Eric alingi aloba na micro ya Panja sango ya Congo. Bonjour papa Eric. Bonjour mon cher. Bonjour na balandi nyonso ya Panja sango ya Congo. Bonjour na biso nyonso. Na sepeli koyamba yo na plateau na biso ya Panja sango ya Congo. Papa Eric ena yeba nano. Qui est papa Eric? Oui, alors Papa Eric, déjà pour me définir, Papa Eric est talon noir, dieu de la danse. Je suis le dieu de la danse, prophète de la fête, artiste créateur de l'art de plaire, artiste dans l'âme, sa majesté des majestés, sa majesté roi mage noir, roi des Aïrois, roi des rois, le Parisien le plus célèbre de Paris de tous les temps, oui, in the boîte noire, oui, pour avoir une idée, pour nous aider, t'as la banana Facebook, non, na YouTube, Obeti Papa Eric Danse. Na Papa Eric Danse et qu'on renseigne déjà t'as une image de Papa Eric ou alors na Facebook meilleur outil de communication aujourd'hui, Facebook Obeti Papa Eric Ingala lokola lingala langue tokoloba olongoli L Papa Eric Ingala danser na Reniaka danser. Merci mingi na bato amayele na lingaka bato amayele po bayebi ko voir comprendre. Et voilà quoi. Kozala maele eza bien. Nakatiote, pourquoi Papa Eric danse?
Oui, Papa Eric Danse, Nazana page belé na YouTube. Papa Eric Talon Noir, Ngaï, Papa Eric Danse, Natia Kango, c'est facile à retenir. Facile à retenir. Et puis Erobim Sababilo Kebele, il y a Papa Eric. Et Talon Noir, et non, Bani. Et Talon Noir, Ezali Mpunda Oyo à ce qui paraît bien à Bassi. Punda Oyo, Loko, moi signor Salingaka. Papa Eric azobanga ne kotanga kombo eloko moi senso alingaka donc vous comprendre Papa Eric a beaucoup kotanga kombo sinon il kopanza makita. Alors Papa Eric to mesana komona mingi libanda Papa Eric na soirée moko boyi Papa Eric na fête moko boyi Papa Eric et puis kubina na habité Papa Eric expliquez pourquoi bina à chaque fois tout le monde a yo bina pourquoi? Kobina Ezali pona kolakisa ma joie de vivre. Je suis le prophète de la fête, Dieu de la danse. Alors Kobina, pourquoi Kobina? Kobina ezalaka kolakisa ndenge balobi et nkembo na nkembo kuna lola. Yo lobi yoza Dieu de la danse, mais tu yebi que Raja Kula pe azalaka ce qui Dieu de la danse ou roi de la danse 6600 danse. Est-ce que Yonaïe, surtout Tchependa Yonaïe, est-ce que Yoko, vous avez bagage à Kula? Na koyeba combo, mais pour l'instant moi je me contente de parler de Papa Eric. Nalobi seulement total na bobaza mayele YouTube Papa Eric danse. Naboyi natanga combo ya songolo mpaka. D'ailleurs nakanisi ndenge viena na lingara mingi Vienyarka aleka sala histoire na yemu tunamtana malamu na mabena ye Vienyarka lobelo komoko oyo na sepela mingi Hitler arenyaka na époque na ye. Alors siko Papa Eric pe alingi areni na époque na ye. Tokomi na tango ya bisengo na ngai bana Paris bayebi tokine mingi musika te. Bon, c'est vrai, ça fait seulement 28 ans. Ça fait 28 ans seulement je suis à Paris depuis janvier 88. Bon, Ozongate? OK, nanu nazongite, je me prépare. Na me préparer. Mon kona ozonga na sir boko mona nabilili. Mon kili roningana. Oyo zanani Papa Eric roi des Aïrois, roi des rois. Et oyo total bien roi des Aïrois, mboka na biso Zaïre ezali paradis sur terre. Mboka bakoko batike la biso. Seulement il nous manque un homme à la hauteur d'homme. Na tête ya mboka ana. Oyo telemi mundela pesi losako. Voilà, ngai Papa Eric. Yo solo bake yo roi des Aïrois. Roi des Aïrois. Yo solo Papa Eric roi des Aïrois. Est-ce que so bon on kilo? Oui, tout à fait, Kilo. J'ai des épaules pour supporter ça. Je suis le Dieu de l'humanité, Dieu vivant parmi les vivants, bon vivant. Et voilà quoi. Oh, messieurs, bakoko baloba attendez le mutako. Yamboke eko telema ezalingai. Na yebi ango à mon âme et conscience, mundele ayebi na YouTube encore tozongi poto kende musikate tala na YouTube beta Papa Eric au palais de l'Élysée. Tala Papa Eric na palais de l'Élysée, bati très belé. Papa Eric na palais de l'Élysée qui sani. Oui, alors palais de l'Élysée depuis 2012, François Hollande a commis président il y a France. A instauré un système au jardin il y a palais de l'Élysée et ça qui ouvert tous les premiers dimanches de mois. Alors depuis le temps où on a l'équipe dimanche il y a qui tenté depuis 2012 na 2014 le 7 septembre dimanche 7 septembre 2014 na l'équipe na palais Élysée na ningisa qui comme d'habitude il y a on a filmé qui na tient na YouTube hôtel la nyo chez Zakuna bomona bomoto na ngai mayele na ngai makasi na ngai vis-à-vis à Mundele oyo esali ke depuis jour wana bakanga et palais Élysée est ouverte premier dimanche du mois. Après mon passage, Papa Eric étalon noir. Papa Eric otomonaka bwina tomonaka tokanza Papa Eric mayele zate na moto. Papa Eric asala makambo minene. Oui, tout à fait. Balobaka Zaba Muntu, Zaba Valeur. Oui, bayebi Papa Eric bayebi. Nganaye awana
88 na bac avec mon bac F3 bac électricité na zwaki na Kisantu ici na 85 na sali classe nanga awa BTS électrotechnique na lycée Raspail 14e arrondissement. Voilà. Après ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Bateau preuve déjà vivante, preuve na bateau toza na bango, ba makambunyo so ezali tout le banini bana l'école botanga na bango okoyi batamoko umi bale ebele na ko ba congolais ebele na biso ba ngana lo bakazairwa na yebi Sabondombe na yebi Fabien Mbo mwana Lemba Fabien Mbo na yebi Ndinga Kiala ancien guitariste ya Angostar Ndinga Kiala mon cher azan Allemagne Fabien Mbo Nkumu azali awa Sabondombe na Sénégal tozana Sek Sergine Mbaye avandi na Barbès. J'ai des amis au bazana au na bureau de amis mon bureau d'études et Philippe Dinga yaza entier et Philippe Wede mes amis baza cadre na chez Peugeot Renault na EDF Simone Brice Philippe Wede Lidiango Bilong wana bo totangi na bango awa o totangi na bango na Kisantu bana Kisantu ngana ala na Paris parce que toi là on est à Paris hein. Tous en à Paris naina lelo papa Eric ba classe belo tangi wana otangi pe bai obutanga la bango et puis bai obutanga la bango ndenge bazawana tant baza kumbi yoka baza ko sepela déjà na compte ya Panza Sango ya Congo papa Eric atangi bango lisusu lelo ça fait longtemps hein? Ouais, c'est vrai, ça fait un moment. Mon ami Ndinga Kiala, ami na Facebook, Ndinga Kiala, oui, ami na Facebook. Et puis voilà, Mr. Nangai, Ninga Nanga Totani na Bango. J'avais quoi na 92. 92 c'est 92, j'avais 25 ans, je suis né en 67, aujourd'hui j'ai 49 ans. Bami salanga tozaki na bango, tilelo tozali, to monanaka, to kutanaka, voilà quoi. Papa Eric aujourd'hui. Oui, aujourd'hui artiste et créateur de l'art de plaire, Elobi Ebele. Artiste c'est quelque chose d'original. Elobi Ebele, dieu de la danse, tout à fait. Tio moninga na simbi appareil photo, oui, na kosala bilili, ba na Paris bayebi, na Paris bayebi, na Paris soki oyebi papa Eric te, ozamo na Paris te, ou obujaka te, o balayezo kotandako, batu oyo oya abujaka ninga na Paris ayebi papa Eric. Naba esika mambo esala ba manifestation ezala ba fête ezala matanga nini papa Eric dieu de la danse prophète de la fête. J'ai toujours animé gratuitement sans rien demander à qui que ce soit. Moi papa Eric, je m'amuse, j'adore m'amuser, je m'amuse. Papa Eric lelo na appareil à photo. Papa Eric combien photographe? Oui, tout à fait. Ndenge balobaka, l'avenir appartient à l'homme qui donne du plaisir aux femmes. Wana maloba nangai papa Eric, l'avenir appartient à l'homme qui donne du plaisir aux femmes, pas seulement aux femmes, na partagera plaisir aussi bien na batunyo samokili na osala bilili et pour na kozwanga mingi, base nanga mingi Château Rouge, oleki na Jakarta, suis souvent là. Pardon la kacho maloba de Château Rouge, c'est terre à photo Chico, photo fils Ngoyi, photo Nikita. Na Caleb photo bangonde bakanga kuna est-ce que yo koka pinzo la pema yo koka parce que bango baza ancien te toyebani na ebi Nikita c'est mon petit d'ailleurs même toza ami na Facebook Nikita oui bon na mona kaye Caleb na yebi to Caleb ezala natangi Caleb na Nikita ba petit nanga ba yebi papere kingane na auto kota na marché na auto d'ailleurs hier na auto solana na Nikita par rapport ya agrandissement mutasalingi photo na agrandir na 21-30 na agrandir na boyi kosa la prix ezala na casser marché na auto solana Nikita concernant ba prix
Alors, lui, Nikita Epsinga, ouais, Papa Eric, 30-40, ils en a pris bouillé. Photo, il y a taille, ils en a pris bouillé. Papa Eric, par rapport à classe Yotangi na Paris, Yotangi na Poto, Yotangi na Poto, est-ce que Moussala Moussoyo, on a sanoto comme le photographe, pour comme le photographe, parce que Babi Moussala photo peut se koufanango. Hein? Ba marché. Yo siko, on y met aux photographes, est-ce que aux se retrouver? Oui, tout à fait. Tout à fait. Liboso Nazaki Koyo Kamingi Batouazolo ba toujours liloba oyo Koye Banezali Mbongo. Nazali ko comprendre te. Neo comprendre ngo mingi ton na simbi appareil photo. Koye bana ezali mbongo. Et si ka batouazali ebele na yebi tel. Donc ça me permet na ça la photo na tel. Et franchement, je me réjouis. Bon, c'est vrai que na lobité na sali na une photo pour na ezala na sala venir na photo. Oui, je me prépare là on préparer na ça la formation, il y a masseur relaxation. Formation à massage, relaxation, pour bon, là encore c'est un autre. Commencer mingi maman. Tout à fait. Oui, tout à l'heure, l'avenir appartient à l'homme qui donne du plaisir aux femmes. Et talon noir, Papa Eric. Alors, tout à fait, moi, signor Sazarana Posa, Bamassé. Alors, wana ezali massage, oui, wana ezali massage na kosa la moyena ezana prix nango. Balobi moi signor so alinga ba masi pa ko mangi bunge bu Papa Eric azali pour yaza spécialiste na massage so lingi ba masi ko ça et comme moi nega nina lingi saka en tout cas faut les gars Papa Eric aina masolo sika karatia pour la maison na ya massage. Alors Papa Eric pendant que musika te to question moko e utaki pa ya MK Muswahili o to bingaka Monica alingaka yeba Papa Eric nzete oyo baton oyo simbi oyo eza nini na kati yo ozalaka féticheur to ozalaka moto normal? Oui, tout à fait. Nazali pas féticheur, Nazali guérisseur. Alors tout à l'heure on a entendu parler des massages et relaxation. Bâton oyo, mon sceptre royal, ça détend, ça relaxe, ça apaise. Et ça là que l'enginanzoto. Et puis ça ratimia. Et ça détend. Alors c'est c'est mon sceptre royal, sceptre S-C-E-P-P-T-R-E, mon sceptre royal. Nzete ya bokondi ya baroi. Omona roi nyo saka na nzete na ye. O yanga yango yo eningi saka mokili. Na tambola na kango nzela mbula partout. Voilà, toza na poto mboka moko bat baza stressé. Voilà. Et encore, là, jusque-là, je fais, c'est toujours gratuit, j'ai toujours rien demandé à personne. Normalement, il fallait sécurité sociale et foutangaï. Pour n'a qu'on empêcher de péter les plombs, antidépresseurs, ça coûte cher à la sécurité sociale. Et voilà, Papa Eric, au détabo continental. Alors, tout n'a qui le sous-mo, tout n'a koye, nini zanakati, diamant. Déjà, diamant m'tenakati. Na sens nini ba diamant zanakati Papa Eric azaka mutu lokola ngai boy. Eza ba diamant. Nako luka preneur na timondele total nani azwa ba diamant. Voilà, eza ba diamant na kati. Ba comme toi eza belawa. Bongo pona luka kita Didi Kinwani te po azwa ba diamant na. Apeso dambongo. Didi Kinwani na ebite yaza na Afrique, ngana za awa. Na yebite yazwa kango kuna aya nango awa nga o naza nango awa nakoyi kozonga nango kuna te bayuda bazana Anvers mais bazana masolo o basale o ya bango ba mesana nga na koluka banzela ya sika puisque le lot tozana besoin ya changement partout na mokili
toza na besoin ya masolo ya sika yango omoni Paperik abimi na photo Paperik abimi dieu de la danse sexy dance oui et toza na besoin ya masolo ya sika ba ouverture ya sika banzela ya sika et voilà Didi Kinyonya asalaki efala sala nkwamambo akendaki tomoni asalaki ya bien nini boye wana to tourner la page vieux bokolobaki une génération s'en va une autre la remplace papa akei papa Wemba totikali obena papa moko papa nani papa Eric wana na kimakango ezalaka na kimunde na lingala na mingi papa Eric Talon Noir poza kimundele sasan na lingala ezali papa Eric bisengo na ngai sukali sukate alors wana na kosenga na yango o ayebi papa Eric bisengo na ngai bana Paris totu na nanu Mosese natangi kombo moko nanu Mosese et kukunto ya bon mususu pa zana sima bata makachu bon d'accord mais na kolobate papa Eric Guérisser papa Eric Roi papa Eric la kombe belé papa Eric nanzela na yo ya ki Guérisser est-ce que ozana bateau déjà si babiki sami ouais tout à fait nazana bateau oyo bazali oyo ben secret professionnel na kolobate nazala bateau ba yebi oyo vraiment au fond mais nakoki kolobate eza vraiment très efficace papa sachant bien que on peut guérir l'âme par l'essence eza makambo belé papa Eric siko papa Eric totoye ba bona mutu aya epai na yo il faut azala ndenge nini na bokono to na po papa Eric Guérisser mais Guérisser to ebite malade ni papa Eric osalisaka siko yebisana balandia pana sango ko bayeba papa Eric Guérisser asalaka nini po batu babika eloko liboso ezali l'homme moto et l'homme et la femme c'est d'abord l'esprit so ozana mikakatano ozana ba souci mingi babengaka allons voir le dictionnaire le mot mélancolie ezali mingi ozana souci ozama mawa souci mais ebite lo ni rendre mawa eloko nini comme ce souci okomona mutambela ka masanga silisi komela masanga na masanga mais rien okomi kanda mwasa ko pusana te mwana même alobi papa nini muto komi kanda na mutu nyonso kolia biloko elengeza te o perdre goût okomona surtout musoso femme seule baliaka te bandoki ba sorcière appétit ezate okomi insomniaque pongi ezate mingi bakomi luka komela bakisi ba voilà bakisi poalala mususu koluka bakisi poalia okomi isolé misusu na isolement nati bake salike babali yezu bakomi okanga matango nyonso na église po elengi ya vie ezate na biso bambunda na mombunda na idiofa na bandundo balobaka mpur kadi donc goût ezate okolia te loko ya kitoko lingaka goût ezate première des choses eloko wana ko perdre goût perte ya goût onde balobaka likayabu soki esili mungwa likayabu c'est vrai po balambango po baliango il faut tiango na mai mungwa esila mais soki mungwa nyonso esili likayabu ezake lengi te likayabu atiako na mai po mungwa esila mais mungwa nyonso esila te yo mutu soki perdre goût ya vie wabenga le sel de la vie so perdre goût na vie esili eza wana okokende ti okoluka baminganga bakosala ba examen bakomona maladie te oza toujours malade et finalement on a poto mingi dégénéré bakotinda yo okende soki wapi soki na psychiatrie bakomi peso bakisi tu pètes le plomb bokoluka nini ezate eza ba il y a pas de mots pour expliquer ça. Comme mutakomi dépressif, dépression nerveuse, mutakomi voilà quoi, nazongi la so encore le mot mélancolie. Yango wana bokolonio so wana papa Eric asalisaka. Ezali ebele okomona mwasi akoka so posa mobali te et posa mobali esili. Mwasi
même mobali chéri na yo oh comment mingi babali Yesu mari de nuit Yesu c'est mari de nuit et ma be ponini okoka susu pour ça revivre été même au komi kanda kanda na bana ou ini batu nyonso voilà eza makambo ebele bokono oyo ebatama to lo baloko la kintuntu mingi ona abele kintuntu oya kati kintuntu on est varicelle varicelle o kintuntu oya kati babilo kwana o kintuntu akati ezalaka na eza somo na yebi bon Papa Eric lelo apandi poke Papa Eric bomoni ba valeur à Papa Eric lelo bino bomona Papa Eric moto pamba ukola jibe mpiana kasi Papa Eric aza moto pamba te aza moto na valeur Papa Eric alobi o nyoso ya sali saka ndeko komeka te yo moto ozalaka nete meka Papa Eric keba okosuka na mbeba Papa Eric abikisaka ba malade belé on so ya tangi ngala ko betela ngo CTT po ya tangi yango alors ndeko oyo monaka makambo o Papa Eric alobi na moment oyo mona Papa Eric ya ko sunga yo ye akosalisa yo alors Papa Eric poto ke musika te nena ka dernier mona yo poto continuer mission na mission parce que lelo tezaki pena pona na zo tamula ite mais lelo ne na pesi yo valeur lelo na moni yo penoza moto ya tina oza moto oyo bakoki ko négliger te kasi bato ba négliger kayo bamona ko moto pamba na nzela bakomona Papa Eric akotambola na kanu na ye bayebaka te kanu oyo Papa Eric asimbi ke bayo ndeko yo moto mekaka okoboyela liboma na kanu oyo soki omeki mona makambo na yo Papa Eric lo ba suka lo toto pe na nzela ya bangunza ba marabu ba féticheur ba nganga nzambe ba prophète osapeka na nzela na bango parce que ba pe basali sakati na yebite en tout cas ngai na sala kanzela na landaka mutu te na sala ka nzela ndenge mupepe komema ngai s'il faut kotia na nzela oyo ndenge bato nyonso tangi nga na ba prophète de la fête bato bakenda kosambela basanuyaka kuna bakataka danse mais bo filmer kuna na l'église na ndenge bobinaka puis tokotala Papa Eric na YouTube Papa Eric danse to mona ndenge Papa Eric akobina pona liloba suka ezali juste na remercier une seule personne pas deux pas trois Monique MK Muswahili merci na motuno tuningai Monique awa tozali na Monique awa lelo pour l'instant tozali na je m'attendais de te voir tozali anniversaire ya mwana ya Renate Mangunza toza bisonio sona Ladi Charlène Tantine Liliane Nzinga Kemba toza bisonio sa famille alors Monique merci Monique Muswahili na Facebook totala Papa Eric Ingala merci. Merci Nabalandia 3W.Pandasango Congo étoile d'amour la fille à longue jambe Nika Nalobaka sapin de Noël Chantal Ebola blanc la Beyoncé Nengezala Kaka Balbi Tobo Sanapete Solange Koufouanga Kamuke Sexy Chocolat Asalipe Aye single alors ils ont déjà dans marché de temps en temps beaucoup de sexe chocolat ou abengi danse ya bakoko alors na ba inoso basunga panda sango ya Congo hein boyebi kaka et d'une image na vitesse à danger yo moto taka tembe okansaka yo oleki te papa na 2016 na zoya mabe bozomo na kaka ozanda kozanda kutonda mapamboli Magila Balançoire ma petite sœur Judith Sebo na Lyon Sylvie Chika, maman la Jean-Sylvie et Marvi, na pesa bino mbote ka pesa bozali, maman Irene Bengazi, yo yebikaka exotique kangi masolo na Savini, balobi Adrien Mokiadi, le full boss, balobi Roger Mabouidi RM Business, na staff nyoso ya Jivizi na pesa bino mbote mingi, alors pendant que le musikate na ko pesa mbote na ngala ba nyoso balingaka ngai, Merla Amarula. GG Toto de Savini, champion de Savini, Yolande Matondo, Karine et Yanga, Balobi, Vinoso, Botikala, na Kimia, na Yesu, Kati, na Bomo, Nabino,
tokokutana mbala nsima na www.panzasangoyakongo balobi site oyo eza na bavitese ndenge moke te yo moto ozoza tembe si bolali te bokomona te vitese ya TGV tokenda bino kaka boye mungwa natia ekoki te mungwa totia ekoki te mungwe natia ekoki bakobanela ekoti tiaba Solange aye Kamuke aye Solange aye Kamuke aye Solange aye Kamuke. Retour à l'authenticité. Mesdemoiselles et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici pour vous Solange Kofola, Sexy Chocolat. Fumupa Adolphe Mozito, honorable Robert Mina. Mama ban Africa Congo na biso tosengi ekende liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana, loke toningana, mama jo toningana, chéri toningana. Groupe Dikina, Didi Kinwani, Tchachombala. Mama ban Africa Eveline Douche, Fleur Lola. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana, loke toningana, mama jo toningana. Mokonzi Alain Akwala na Brazzaville. Alexis Yambamutu, MJ Soleil, Studio MJ, Serge Kabambi le Grand. Edwige Kabuzu, Chico Samu, PDG Marseille Moutambaï, MJ Verkama, Guylaine Lianza na kata Genève. Kérosène Kalonji, Papa d'amour. Guigui Bengo, Marina Kalombo, René Labé. Malembe bato bata liboso sopere mkwambile tamuza malembe bato bata na sima santa likolo na se Junior Mundele Richikanga le styliste de Lyon. Ma maman chérie Christine Boussala. Lisette belle attaché public. Bino bozolo bina te bougez ba ase talento toma meningana. Ba mama na biso ya poto Christiana Kwasa na Pepe ya Kudi Frank Mobilandila Alpha Ngungu na Château d'Eau Mbuta Lombe Moïse Katumbi boss de boss Américain Watelo mokonzi ya Italie Chetemba Kayembe Mama Wifa Zozo Kobo Abbé Célestin Luzolo Loris la Congolaise Sandra Onema Jani Mangoma Palula Bango
Papi de Berne, héritier Scram. David Kapala, 7e art, Judith Tela, Olga Onema, Trace TV, Africa numéro 1. Zeki Mburu, les léopards de la saga, DJ Piroger, DJ Miel, Moyoki Solange, Sexy Chocolat. Gaylor VIP, Tania Bouilou, Patricia Champagne, Gino Baz Compressor, Richard Moutambaye, aïe aïe aïe, jalousie, ya Jojo, la jalousie, tu peux pas Benano Kenge, Edino Image, Papi Gentolo Bela Vie, Bovik Lianza.